tomonaki na messe balongolaki Amazon Alliance et puis balatisaki sous Alliance mosusu wana. Et c'était dû à quoi? Deuxième mariage, parce que quand on a plateau Oyo, quand on a cadre bien Oyo dans la classe, Oluba qui Papa Imba était un chef coutumier. Et c'est une autre façon de baliser quand Oluba qui selon succession est chef coutumier. Mais c'est à 40 jours Papa Imba bilonga kotanga. Et pourtant na matanga tout le monde qui batandenge ba qui n'a pas formé. Et qu'est-ce qui a fait que mais tout s'est retrouvé kaka moi qui a vu la musique et puis la famille à Papa Imba. Koffi Olomide, la Vive la musique reproche quoi à Koffi Olomide? Amazon en particulier a reproché ni na Koffi Olomide parce que alingi a rendre venae hommage na Wembela Nzembo et Bolandi ti na même na niveau ya style que Ayembate à côté na cimetière te or cimetière ezali moko public accès na mutunyoso. Salanda tozaloko ta papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro. Voilà, fidèles internautes, heureux de vous savoir nombreux connectés sur le www.elengacongotv.com, un site d'information, d'actualité au temps réel, toujours pour vous informer et vous divertir. Et c'est pourquoi vous voyez, j'ai fermé côté le Phoenix de la presse, toujours motivé pour le club d'information et d'actualité au Isabongo en temps réel. Et nous avons pour la deuxième fois sur ce plateau avec Jean Gomer, Tobeta Masolo, à Pometa Rabino qu'après 40 jours, Tobeta Tobeta Soumasolo et Tobeta Masolo, na Jean Gomer. Bonjour. Bonjour, Jeffer. Pour la deuxième fois, Elenga Congo TV. Elenga Congo TV, en tout cas, na sepel nandenge boza kucha makamba papa mbama bozo tiango na information na batu ba mon internet et bozo laksa batu likambonini ezana Congo awa makamboni ezoleka biso to na problème que tant que perdre papa il faut to zelati 40 jours to sala ndenge salamaka après pour toi répondre à l'activité Zambe azamunene. En tout cas papa tout le temps que votre âme repose en paix. Mango koto grand prêtre Siko Zali na ibi très bien que ozana biso oza likolo osez pas Jésus kuna place au vandi quel que soit basenan ba ndenge ba yip sa na pasteur mais ozana place à bien parce que ki boboto na yo et qu'on permettre biso tout évoluer dans makambo totikali yango to saki 40 jours il est très bien en tout cas bana Congo bana monde entier tozakaka il faut tout reprendre l'activité na biso. OK, merci beaucoup Olubaki juste après 40 jours et l'activité à vivre la musique et Yozonga et le lot de ça mercredi na benga que lobi mardi obsenga bozaki na réunion et zaki réunion orchestre mobimba compromis ni bozaki. Il y a orchestre mama na totalité ezaki groupe nangai Jean Gomer na saki na groupe tozo kende ko sisa mapanza ya matanga na batetela na Sankuru yangonde présidence de la République lokola ba zwaki charge ya matanga oyo c'est même présidence de la République ne ba bi ke matanga papa mba ekende tina Sankuru yango ba tiaki Jean Gomer na programme présidence va Jean Gomer na programme lokola nga muna kozala leader animateur ya cérémonie kozala kuna tozo ke na mer Amazon yangonde nazaki lobby na réunion na ba musicien ndambo ya musicien oyo tosalaka na bango na Vive la musique na ndambo ya ba musicien au Jean Gomer ba idakanga na ba nzempo na présence ya Papa Wemba na banako bimisa banzembo nanga j'ai fait 36 chansons depuis 2006 alors bato to kokende koyemba na batetela to kokendo beta na bango na batetela to na réunion lobby poto ibandeni poto zo banda répétition lobby to zo banda répétition na bon marché poto ça ata 3 jours ya séance ya répétition pour semaine prochaine to zo kende na lodja na Sankuru yango nde to zaki na réunion à lobby même maintenant lokola na sisi koyemba nzembo ya Congo orphelin tokobimsango kaka na fait ya semaine nazokende na studio bakende kosisa mastering nango mixage na mastering ya nzembo nazwa nzembo lelo pona kende ko tourner clip yango moni ke na beti Congo orphelin ya kutala moni biloko yo eza Congo orphelin o nde na beti tout yango pona kende tourner clip eza Kenzo o na lataki jour papa babimisaki papa o tozalaki jour babimisaki papa na parler du peuple na balusaki yango na lataki Kenzo onde na bimaki na bi lokola Kenzo na bimaki yango yango na kosala
clip ya Congo orphelin oyo nazole la papa wemba en tout cas bozela Congo orphelin kala troté ezobima donc yango nde temps na temps mais comme on peut ça beaucoup plus de pression na makambo que makamba viva la musique et bando là ça déjà qui séparation déjà côté depuis papa wemba naza kozala naza na papa wemba naza depuis 2006 na Sankuru na bimisaki banzembo nanga pe na kendaka na beti concert ya liboso populaire na 2009 na présent papa wemba mutapesa nga ba bilamba o ba tiaki Lumumba na sima na liboko ya mobali Lumumba liboko mususu papa wemba na yiko kende ko beta lisusu na 2010 na stade ya Loja donc papa wemba mutapesa nga ba collection apesa nga ya ba nini nini Weston ba Jimmy Weston ba triple option oyo depuis 2010 ndi papa apesa nga ona beta ki stade onga na kenda ko beta stade na Loja na 2010 na 2012 na kenda ki lisusu ko beta concert na Loja na stade papa mba mutu apesaki ata na 2014 ba collection to apesaki ye mutu apesanga donc na renyaki na présence ya papa mba na ces 36 chansons. Comment Jean Gomer yoso reprendre ba répétition mais vive la musique reprendante? Non, vive la musique, il faut tout ça l'ensemble général pour tout ba kopesa bien que tout chafulaka na ndaza chef d'orchestre na biso na vive la musique il faut tout sangana bana mai mususu papa wemba avant kufa bazongaki lokola ba pompo miyaki bazongaki lokola ba bendo sonne bien que bendo atikala ko beta concert depuis papa zongi tout ce ka répétition et akutana ki na temps papa qui na voyage na retour tonito bisabango le 20 mai tozaki na prestation il fallait to beta na Béatrice Hotel malheureusement oye comme biso comme la ki biso il faut tout sangana pour tout zonga tozong ça vive la musique na grandeur na ye nango tozong ça vive la musique na grandeur nango et puis batu baya ko sungana na biso et ba tia biso pour continuer ko sauver image à papa. Apparemment papa wemba amikundi moko parce que dès son vivant ayemba kinzembu alobi matanga pa bapaya et umela kate ki na libota na ye et yong peut vivre na messe ya 40 jours papa wemba bilonga kotanga. Et pourtant, na matanga, tout le monde qui na ba forme et qu'est-ce qui a fait que mais tout s'est retrouvé kaka moi qui avait la musique et puis na famille à papa wemba. Oyebi ba artiste baza batu oyo nzamba pesa ba inspiration pour baye ba kosunga na mboka mobimba na batu kaka matanga ba payande bayak ba kenda kanoki ba tikela ba kolo ya matanga bango ba lela après batu wana bake batu bakolo matanga bakolela etikali pona batu nyonso c'est pour toujours que tango mutu akufaka batu bakoyebele tango bokundi mutu batutu mutu nazongi na misala na ye bokomo sala peut-être retrait de deuil to banini comme batu akotanga yango zo mona ki tango to sali 40 jours batu ebele bazongi na poto batu bazongi na bamisala na bango bani donc biso toujours continuer à remercier bango po et oyebi ki retrait ya deuil penza bato bazaki na deuil ya kolela mutu ba mona mutu bazako linga bakoya bango nyonso te na mutu kozongi na misala parce que les autres acquises Amazon daza base ya makambwana mama Amazon azana likambwana te il faut ko comprendre ndenge moto ya munene akufaka lokola papa mba kofi mama Amazon akolela mobali na ye ndenge mutu alelaka bana na ye bakolela biso tokolela alors kozwa makambo oyo bato bazosala baye bakozwa neti nzete kokwesa mama Amazon te ata makambo ebele bazoloba oyo azaki na bana oui ekozala likambo ekozala mama Olive alobi lelin esalisela avant famille soki mama Amazon se comportaki eloko moko mabe contre bana ezaka famille nde bakozonga bazongisa bango bana lelo ata babundi lobi bakozalaka mama na bana mutu akokabola bango azate ata babundi conseil kokota entre bango zwa kelelo mwana papa mba moko oyo abote ata na mama Amazon comme président de la République abote ata na mama Amazon était comme président de la République je ne crois pas que mwana wana akobosa na mama Amazon to akobosa na bana mama Amazon mais zwa ke mwana papa mba moko aboti pe libanda asali dégâts moko oyo monde entier bakomuluka ye na mama Amazon na biso na batu tokozala concerné batu ya papa mba bango wana bande kuna yango wana bazuzu biso alors toza famille ata likambo ebimi et kenda kame bazongisa kango lele insal c'est là avant famille et le waki mama Olive. OK Jean Gomer, qu'est-ce qu'il y a au juste avec
Koffi Olomide, la Vive la musique reproche quoi à Koffi Olomide? Amazon en particulier a reproché ni na Koffi Olomide parce que alingi a rendre venaye hommage na Wembela Nzembo et Bolandi ti na même na niveau ya style que ayembate à côté na cimetière te or cimetière ezali moko public accès na mutu nyonso. Wana penza eza question penza faut tout na mama Amazon parce que tant mutu akufaka na mutu aza na sentiment na mama Amazon aza 1 + 1 ya papa Wemba. Ce qui a sali likambo peut-être abundi na mutu to nini faut que tu na ye aza na raison na ye pour si na mona mutu moko akangisaka mutu soki mutu asaleli mabe akokangisa ye bokanga ye et puis ye moko akoya koloba après 2 jours bo bimisa ye mutu mususu ata mutu asaleli mabe pe asaleli mabe te peut-être akozana na problème et puis au moins na bato bakozana kati mama Amazon ndi akozala pinda apte ya ko répondre na makambo na te mais nayebi très bien que avec allure ya makambo ezo sala grandeur ya papa Wemba makambo ezo sala mama Amazon akoza peut-être na kanda ya likambo je sais que batu bakozala na ye et puis bako protéger ye batu tout bazo lukele mabe penza bako yeba ko stopper allure na bango. Jean Gomer tout monde qui na messe balongola ki Amazon Alliance et puis balati sa ke susu Alliance mususwana. Et c'était dû à quoi? Deuxième mariage, parce que quand on a plateau Oyo, quand on a cadre bien Oyo, sans la classe, Oluba qui papa Imba était un chef coutumier. Et c'est une autre façon, il y a que quand Oluba qui selon succession est chef coutumier. Normalement, question wana, on peut si une belle question, Moutoua on peut sabiso réponse est très bien, Eza Abe Koko. Mais c'est bon, le kola yena moba naïba se séparer, Kolongolais alliance et Salamaka. Le kola Abe Koko Mutazaraki bazwaki ki tolongolais na 40e jour. Ndenge Abe Koko azongsi alliance. Malheureusement, si j'étais dans la messe, je devais kozwa parce que nazaraki na misala pour il faut na yamba ba konzi déjà ngomer nazaraki na lupango nazo tambola na yiko koma Hermès et Sili bato babimi pona kozwa ba konzi donc na bango na résidence ya papa Wemba de ba ministre. Alors lokola ngande nazaraki na kati nazo préparer ndetro yamba bapa ya bani bien que messe ezalaki donc na yiko koma un peu en retard mais je sais que Abe Koko akoki ko répondre à la question wana mais eloko tokoyeba quelle que soit la cérémonie ko sala malokola mobali na yake balongola ki bague alliance c'est où il salamaka c'est ce qui est ordinaire partout. OK bolobaki ba prometa ki bino mausolée pona papa Wemba bokomi wapi? Là, c'est un sérieux problème. C'est une question qui est, et pour mon honte, c'est une question qui est quand même na mis sur batutu bazo luka réponse nango. Et lorsque tu y connaître moi contre-temps est que liwa il y a ministre Mbanza Mokalai. Yé Moutouazalaki ministre de la culture et art responsabilité à Makambouana tout ezalaki panaye. Mais aye ko kufa 10 jours après, enterrement à Papa Wemba. Alors, Batie, ministre Moussousou, intérimaire, il y a poste naïe. Ministre Wana Lokola Outikoya, il faut mise en place, il y a Maramouizala, Azoba fonction Wana Yeba. Nde, tant que ministre Wana Kosa, Misala Naye, Tokolande la dossier Wana. Le gouvernement. Vous êtes sûr qu'il y a aussi parce qu'on a connu la mort de Kinkester Meneya et tant d'autres, ou va promettre à bloquer là, mais jusqu'à nos jours, et là, nous avons un test. Quand c'est qu'il y a pas pour demander ou ça, moi, exceptionnalité, moro. D'abord, Simbi, pour tous ceux qui déjà terrain, général Olenga, pesa qui dit hectares, bas côté, na Safari Beach, place Tokosala, mausolée à Papa Wemba. Au même moment, Papa Wemba y a fait tant que 100 kourou tozana province Nabiso. Ceux qui tant que na Kasaï oriental to kolongo l'esprit mais le kola to na province ya sankuru ya batete la gouverneur ya sankuru ye moko muto akenda ki kozwa papa Wemba na Abidjan papa Bertod Olongo. Alors nayebi très bien que papa Lambert Mende ministre ya média aza parmi ba leader ya bana sankuru aza leader nayebi déjà que toza na ministre na biso Georges Wembi ministre ya plan yena papa Wemba baza bana lubefu bana territoire moko lokola bana batete la baza na côté ya gouvernement bayebani papa Moïse Kanga ye mutu tango azaki na président na États-Unis ye mutu azako benganga tout tapo na pesa ye programme ya matanga tindenge bayaki tindinga azali aza parmi moko oyo azana makambamboka soki gouvernement
ba moni déjà que ministre oyo azui culture et art a commencé la musala, je crois ba kozwa budget o baloba ki ba sala mozoli ba kopesa. Mais au cas où perturbation to esali nini biso to kosenga gouverneur na biso to gouvernement provincial gouverneur ya Sankuru a kozwa responsabilité to bana batetela bazali ba kozwa responsabilité ya likambwana parce que bande ko na biso batetela ba leli papa wemba barotika likamba mozoli wani le kabongo te wana ni tozo zelabo to pesi papa Kabila charge lokola yaza envie aza na boboto na ye e okoyoka ata na nzembonga na bimiseli papa wemba na ye po nyonso Joseph Kabila asala ki président de la République na matanga papa wemba et puis a commis écriture eza un peu ozomona na terme moko ya mikuse papa wemba Congo orphelin mais ba yembeli papa wemba banzembo tout na remercier ba tout ba yembeli papa wemba nzembo ba lelie mais eloko moko batu mususu ba oublier ko reprendre eloko président alobaki nde na bité eloko aneza munene lokola alobi Congo orphelin c'est que apesi papa wemba responsabilité ya munene ba na Congo ba perdre mutu munene ye moko lokola alobaki papa wemba Congo orphelin président de la République ye moko akosala effort na ya kosala ordre na epo ndenga zaki na poto kokufa papa wemba atindaki mbongo ebele. Alors, tango kosala mausolée, tango Joseph Kabila koloba ko pesa ministre oyo asa en fonction, ba kosala kambala moko. En tout cas, merci beaucoup Jean-Gomet Tokomokende pratiquement et nasuka émission na biso pour ne pas te retenir longtemps. Naoki qui la famille Wemba de basé sur ces profits, ba aussi perdre tante ya papa Wemba, je ne sais pas sur information d'avant. Et ça tante était lekinaye yena papa Wemba même père bana papa Jules Kikumba. Mama Kachi. Kombo na ye akufaki il y a 3 jours mama Kachi akufaki na weekend oyo to misa mama Kachi yena papa mba même père oyebi ke tango bato minene bakufaka to connaîtra après liwa ya papa mba nous avons connu liwa ya notre directeur administratif papa Besala BG Besala Jean-Félix to kundaki mercredi oyo kuna na même moment même occasion to ya ko perdre yaya ya mama Amazon mama Élysée to ya ko kuna mama Élysée ba jeudi. Na même temps, tu dois connaître peu liwa, il y a moi si à garde du corps, il y a papa wemba zotamla papa wemba tout le temps sosten. Oyo to kundaye na même opportunité, même week-end na ndenge to ko perdre lek ya papa wemba même père maman Kachi to kunda. Oyebi ke tango bato amine na bakufaka. Oui. Souci pe ata mutu azalaki na bien, mais souci ya ko perdre mutu amunene boye, il faut kanga motema. Ba mususu basala ka pe mbala moko tension mbala moko mutu akufi brusquement mais au moins qu'il faut ka to bon de l'Nzambe bato batikali famille o batikali baninga batutu to pesaka na maboko Nzambe Nzamba pesa ki biso ye Nzamba bengi ye akosala misala selo ndenge Nzamba atinda ki na se akokende kosala misala na ye likolo ndenge Nzamba atinda ki biso to tikali faut to sambela Nzambe pour to garder ba souffle na biso parce que nga mono ndeza maloba na yamba ki déjà une fois na cette émission aloba ki papa yamba arozonga koza bato nyoso bazaki to tourner et l'autre moni déjà ki lekina ki balobi peza tam susu molobe Jean Gomer. Non, eza problème ya ba détail ya kamaramonete ya vie ya batu net ba tiena mokanda te. Nzambe ye moko nde ayebi ninga tinda biso. Nzambe ayebi okobota bana na famille. Mwana moko azaki très intelligent le premier tout le temps na école, mais mwana mususu azaki zoba azoyeba makambo te. Mwana oyo azaki le premier akena poto akeko bala mindela vandi kuna libela. Mais mwana oyo bozoko zwaneti ye aza zoba avandi na famille charge ya famille tout comme pas nae ata bana ya poto baye bakuti ah ndako ya papa yimuta avandi donc ngozo charge vive la musique pour banda ba répétition orchestre non ngai naza mutu ndaki na laksaki grandeur nanga papa afula kinga tango alobaki ke orchestre vive la musique eza ya ba leader nga na laksaki nga na leader na beti stade 4 fois nga na sali 36 nzembo alors ata ndenge tikali boyo nga naza mutu moko obiki mutu bozo zwa zoba ye mutu awumelaka ye mutu agardaka batu ye kozala ke yo mutu oleki koyeba koleka batu te zala na maîtrise na makambo tu netinga Jean Gomer naza na problème kuna te nazaki na papa na ye na musala oyo akotinda nga na kosala
nakendaka na polémique te natikala kofinga leader moko ya musique te natikala kosala polémique ke bamonaka nga te nakendaki epa papa nalwaki papa soko pesinga mutuka te na okende te bapesanga mutu apesanga kutu mutuka mama atangelo vice gouverneur naza koyebisa papa eloko ezaki kaka lokola mosala na biso ezaki télévision aza kopesanga babilamba bavalise ya babilamba bachaussure bamamutu azopesanga mbongo aza kopesanga mpo mama nanga awutaki na loja papa mamutu afutelaki billet mwana nanga awutaki ntango na mwana nanga asisaki 6e atanga na izipa papa ya mamutu apesi ye bambongo bamutu nga nayebi ndenge asutena nga na bamakambo ezala bamariage na nga bamamutu tututu alors ye tosalaki na ye apesaki nga valeur na nga eloko apesaki nga trop olie ya kopesa nga bambisi papa yemba lakisi nga ndenge ya kobeta mbisi et puis na présence na ye na lakisi ke nga nayebi kobeta mbisi nayebi kokanga bambisi na sali ba stade na tondisi oke na poto na ndaku nyonso ya mutetela Jean Gomer nde bokotala na poto j'ai dit très bien na ba matanga ya batetela partout na poto nzembo ya Jean Gomer nde bazoyemba oke na loja j'ai dit très bien j'ai pesé mes mots leader oyo aza photocopie ya papa yemba na loja na Sankuru Jean Gomer soki na ke na yo avion moko tokosola nde tosola boye tokiti na aéroport na loja bamituka bamoto bavelo ne bakoya koyambaka na hotel na kovanda bapolisier na basoda nde bakengelaka Jean Gomer alors grandeur papa yemba asalaki nga alors ndenge nini po bato balingaki kaka okomi epa papa yemba akomisa yo lelo mvwama bamituka na ye to te ngai nazaki kaka nazwa baleson aza kolakisa nga leso ya kozala bomoto yango moni ke ngai Jean Gomer na kogarde makambo ya kokende à gauche à droite ezate nzambe mutu apesaka nzambe mutu azwaka. En tout cas, merci beaucoup Jean Gomer, tu as pratiquement à Souka 40 jours et l'équipe. S'il faudrait lancer un message, n'a pas Tonio Soubandek pour oser là. Après 40 jours, programme Neko Bima. Et si vous avez un message pour lancer pour nous Tonio Soubalinga qui vive la musique. 40 jours et Sili, merci na batu ba contribuer qui ba na 40 jours ya papa pour ezaki 3 fêtes après to utaki na messe na Saint-Joseph to kendaki na ma campagne pa papa na ba konzi ba na Molokai bazaki na Molokai et puis ba tété la famille biologique encore à Namongo bazalaki na première rue na ba honorable Mairie Konji ba tebele donc merci et là on a ko senga bana kini bana Congo et bana monde pour soutenir Viva la Musica d'abord en premier lieu. Viva la Musica eza ya papa wembe eza ya bino ya lo baki de génération en génération eza groupe musical te eza institution pour soutenir Viva la Musica to kende to garder kombo ya papa wemba ba sponsor na biso pour soutenir biso to kokota réunion to bengi assemblée générale o to robinsa ba responsable pour to kende liboso pour nanga Jean Gomer na bimisi nzembo Congo orphelin et koleka na ba télévision nyonso na ba TV5 nzembo pona yeba ko honorer papa nanga ndenge président de la République na gouvernement ba bengi yeke ye aza père ya culture congolaise batu tout bazalaki na koyebisa yo ke batu tout bazo vivre ba moni ke déjà contribution à papa mba réservoir ya papa mba ezalaki na biloko nyonso ozala pasteur il faut eloko na réservoir ya papa wemba ozala politicien il faut eloko na réservoir ya papa wemba ozala mutu oza commerçant ozala militaire mutu nyonso azui eloko na réservoir ya papa wemba yango nde naza koloba nga na sali Congo orphelin bo soutenir nga Jean Gomer lokola papa wemba na musique na ata na dernier concert akufaki ye atikala ko bossa na musique ya batete la te papa wemba soki ayebanaki azwaki ngenge na ye c'est analengo tango asali analengo na 80 ateki plus de 80 ba 60 000 mais na yoka plus de 80 000 exemplaires yango tambisa ya Afrique mobimba c'est-à-dire tango asali nzembo ya analengo na kitetela eza option moko asali ya ko valoriser culture na biso na tradition ya mboka na bango ya batetela mutu azui eloko wana atangisa classe na tanga ke pa na ye na valoriser culture tetela na sala ka musique traditionnelle tetela te na sala ka musique folklorique tetela na sala ka musique tetela modernisée kaka na pa ya papa ndenga alakisa kinga yango zomona ngai na kosenga bino bande kunanga ba congolais tout bo soutenir Viva la Musica Jean Gomer na zana kat moko kaka na viva te nazaki nazako bimisa ba musique modernisée kitetela ndenga atande na lelie mboyo kananu Congo orphelin na sali yango na ndenge ya folk tetela te ndete na sali yango kaka moderne tetela poto leli na tie français na kati na tie lingala na kati kitetela na kati mo soutenir nga Jean Gomer na pesi bino numéro nanga 00243 998 426 25
00243 998 426 25. Moussous 00243 81 97 291 94. 00243 81 97 291 94. Pour soutenir Jean Gomer et Bissot pour soutenir Viva la musique pour tout le temps. Vous avez la production, vous avez la production, Viva la musique. Comme la direction, tant que la direction est responsable, à la télévision, il y a des bateaux, bakoyembe la bino musique ya viva kaka ndenge boyo kaka bien que papa azate mais atika ki bana naye o bazako ko bimisa voix naye o timbre naye oyo boko sepela en tout cas botika bisote. Ok, merci beaucoup Jean Gomer. Les internautes, je rappelle que sur ce plateau, j'étais avec Jean Gomer, le porte-parole de Viva la Musique et de Papa Wemba. Et question de parler d'actualité concernant différentes rumeurs aux Tamboula qui a en Akatiavé province de Kinshasa. Et juste après 40 jours, il y a un Jean Gomer et Carpona Kobet un peu ma solo, il y a Viva la Musique. Et je rappelle que la famille Wemba doit encore éprouver et petite sœur Papa Wemba Autotika Bisso et paix à son âme et paix à la famille Wemba et surtout et paix à la famille musicale Mobimba ou Papa Wemba. Et un grand merci de je ferme côté les Phoenix la presse et d'ici là portez-vous très bien, on se retrouve pour un tout prochain numéro. Bye bye. Salanda tozologo da papier elenga Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro